Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Biso toza kitoko awa, les vieux pères viennent à bino wana. Nazongi na kati na ba video na biso ndenge to beta kaka masolo yobi ya la Congolais ya kimi ezala na mabuta. Masolo ezolega ndenge nini na TikTok bato baza ko critiquer robe ya Nana Ketchup. Ngana lobi mais quoi? Congolais. Congolais azalaka na makambo na lobisio. Bon, robe Nana Ketchup, robe lati robe eza mabe, il fallait alata robe mosusu, suki eza mabe, kutu, ngana bi, basi, ba Congolo, otala tande komosi te, otala nde komosi atelema bana mama ya bana 5, otali libumu, eza lokola nana boti te, otali tolo lobi ça va, et l'on écoute, n'en parlons même pas, bozolinga bo critiquer la maman, boyo kaka pesoniko. En tout cas, masola kosbete bezangi bino bien comment. Pour vraiment franchement net ngai boy ba le VP nga moi si déjà sur kozala moi si ya ba maquillage belé donc bossa na quoi. Pour moi si zingela zala toujours fraîche, moi si zingela zala moi maquillage mais les caté tala. Moi si a fan ni vraiment bo tala que donc ndenge tolobaka femme africaine en plus mongo bala mongo yo kelengi na ici yo donc azomelisa basi bebele pema soko moni moninga moi ça zo critiquer moi ça genre c'est que il est déjà mavatron vous comprenez ba misusu bazoloba azola ta bien te il fallait la taba griffe mais comment pas juste à ce point Nana Ketchup azanga griffe mobile na ye tala mobile mbongo ndenge ezokota tala ba million ndenge ezokota donc eza ko na tibiso te tozokende ba misala tozonyoko mais bango baza bien donc ako somba griffe no so lingi mais asa tellement simple simplicité ndem de ça la paye au moni yango wana bafayela lobaka ke moi ça boye bozu ya en plus les jours là au moni ba compagnie qui na famille mobimba famille na bango ezala ki très kitoko ayer mungu so tozolinga to sala ba critique to sala ka pe ba critique on peut à la taille basi ba musicien mususu tozomona de ya ba jara boya sans quoi pour le moment to tcha vraiment na basi to sori basi to lobi ya basi ya ndenge ya basi bazali basi nyonso tozomona na internet tomona mwese musicien tala poudre couche ya poudre et changer poso soka ke kosukola changement ya poso mais tozomona poso naturel boy bozolinga bo critiquer poa avant critiquer ta mita na poso na yode ozo critiquer muninga poso na ya yo mo zana no kubuka donc mais ozolinga critiquer ozo yeba kola tala jip ezaki ya cérémonie ya kitoko en plus bana balati kitoko batu bazalaki kitoko donc na soirée wana zalaki bien mais na comprendre batu bazolinga kaka ko critiquer po yebi kaka ezande bango vraiment fie wana azande mutu na comprendre siko ok ba lo yebisinga ke mona mosi wana wazo critiquer aza mutu ya l'autre là mais avant critiquer tala non est-ce que président na yo mosi na ya mona na mosi kuta mona na gate mosi azola tabilamba lo wala ba ninja en tout cas Nana Ketchup fanda na yo bazoluka critique ba critiquer pa ba critiquer zate vraiment oza moi si parmi basi vraiment zo longonya to basi yo longonya lokuma femme africaine ozo mériter fanda na yo yango balobaki ki biloka falinyo seza yo tala moi si kitoko taille mannequin ba longue jambe oza vraiment na taille bokoka oza mokuse teneti ba mikuse basi oza vraiment na taille bokoka ni presque na fali taille moko donc tokos quoi rien à dire ngana moni lo go critiquer ezate donc tokos en plus bana pe tokos en plus mouvement pe tokos donc oza tokos na tokos à suivre bye yo.